kosala donc faire na kabose baza ba ngolo banini bayeba ni kutu donc kala bazala zala ba beta orchestre moko mais yebi kana ok musique na biso kongo comme on a trop de rancune ba ko luka kaka ba jeu de jinde tu veux kabose et non le savoir ne mange jamais donc la pena boyer yo mo yebi ba facette yebi kama mo représenter mission papa na yebi nini yo mo yebi ya to so yebi se ba petit moi miki pena na carte au sali pena na ba ni balaba benga ngoni que so ba micro baladeur wana so le ki on tout ni ba petit na veka bosser na ve faire au point donc na rolo baka baba mikolo ba se respecter makolo ka banga boyinga ye yo yebi malamu na Kinshasa naza na famille na ngai tsikala kaka yo Landry bisidi na ngai nga oya bolela nzoto nga na komine kolela ma miso na ngetangi po nagi bakolinga yo ba fosette naza bouger ko pelisa ngai tena c'est tout na bongo bon baye ba rapper artiste na actualité na succès peut-être le bela pour biso Congo comment on succès ba pour bato ba yebi pe bazana bango mais mingi bato mota la succès so tali pena il était comment mais quand on ça bessaye yo mo au sentir aux réponses nga peso réponse aux réponses nous sur réponse on a yo mosco oye bandenge ni oye ba téléspectateurs mais pendant nga etake ba grand frère nanga ba koko ba ve donc maramona eza maman ya soni mutazo ki ida au sala acoustique ya ki fait bon sur mon qui est acoustique tu peux ça là yo ka bandi monde comprends donc conseil ça ka ba mikolo ba seconde de ça bon muso akutana ba choc nde yango ko maramaele comprends donc nde sibiso nde toye marbo faut kutana la makambo faut vivre makambo faut tala ba histoire faut tanga trop pona Zambendanga papa na sengi ya biloko mibale te kaka moko tango shera kinaka na bajo ya bajena atatanga mbula kangela ngaya tabo Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, Mbote Mokili Mobimba. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place des Stars, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jérou Chaba Fossette, l'enfant de Marie-France Vangou, la seule et l'unique Irène Mère. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Suisse TV. Et puis un grand merci à mon papa, à mon boss, à mon DG, Maître John Motema et à maman Micheline, la reine mère rappelé babi moi ça zanga mbanda so côté ne komisa nzambe maman Micheline et puis un grand merci à mon superviseur papi le Congo mon bala pembe en tout cas bah merci no belé papa nandi opesanga chance et peut fonder là motema sans oublier mon réalisateur J de Love papa na Monique babi junior de Love ça l'a vraiment bon et puis un grand merci na secrétaire na biso Routiana la Razia na peso ba merci belé et puis na ba collègue na ngatu ya Congo Suisse Chikito isenga lisu ya nzambe et puis gelonga sele muteke ya zanga nzolo ko papa ya Gertina ngasele et puis ya Keren ngasele les seuls journalistes kenda voilà et puis un grand merci na yope Ozemido énergie mobala ba Fossette alinga tsanga libaya mais malheureusement au kokate ponga mtalika nga na Fossette ezara papa mana voilà et puis un grand merci na Enoch mbala moto mobimba ba merci na yope puis ba merci na batuto obolinga nga na ba obolinga nga te un grand merci na bino bato bo s'abonner kaka lelo na chaîne na biso et puis yo mutono no s'abonner te profiter quand d'autres l'émission on s'abonner vraiment aux adversités pour biso na Congo Suisse ming na place de star to ambaka ba invité ya bien to sala ka musala bien ngaso ke na libi invité c'est que asa mutu moko ya bien c'est que asa professionnel parce que nga na mbara n'importe qui te ato beta ba un kabadi kabanona kasoza rara mutu mo batina te no mbala nga yo te po émission to sala ngo to copier ka trop ki papi mboma to faut na mamba bien et salama awa naza déjà bongo na WhatsApp asa musicien à deux pliques évoluer na nuance musique et pas président de plique à travailler à kuna ndeto beki teto luka pe bana pomba to beta ma solo ka par rapport ba maramu désolé ka par rapport album na bango ya stabilité ba bi ka teto za stabilité po ya ngonde makambo lo ba mo code de plique musique voilà et puis naza déjà na WhatsApp déjà na PC bonjour WhatsApp bonjour ba Fossette. Voilà, ok, WhatsApp, pourquoi il s'est présenté pour nous moto soit s'abonner kalelo pour nous moto peut-être à l'andani maman internet l'andani maman musicien à moi ce à telle émission qu'a pour nous ba Fossette so on s'est présenté tout sunga batwana WhatsApp azana ni musicien danseur tout habité
Ouais, moi merci na batno so balandanga partout dans le monde. WhatsApp aza musicien, chanteur, aza musicien, chanteur et depuis que pomba nion, c'est donc nabi ke bato ba talanga ba obaye ba yebi ba ke WhatsApp ana donc WhatsApp ayemba moyembi monene ya mboka. Donc na mboka pene nion c'est musique quoi dans WhatsApp. Malheureusement bino kunde bozana bavoka baker bokana bino tsate ba vocal bokana bino tsate bolekana bino bemission te bana pomba mais ozo confirmer biso mona pomba apparemment bima bana pomba ba travailler na bangote. Donc na habité donc na eu balila la mo police ramala la tout. Donc tout le bi bongo vina nga toni ko so atala lo ba vedi ba forcer ça bi mon pour ani. E ba vina nga net ba Isaac Mai ba yebi masola ba bi kete WhatsApp soda makasa bunda ka fa na monde média. Malheureusement to ba kenda ngola ba ti comme bunda. Te za musique. Voyager na ngo eza na ngo mission de service c'est ngaka ba obasa kana ba kende bon. C'est normal quoi. Monti bayana bango pe banini elo pe kufile zala ti baleka pe WhatsApp peut quand même. Ouais donc ils en ont juste ba wana na kenda te mais ba mususu istikala na kenda donc combien de temps de j'ai pas ya pomba? Déjà 4 ans déjà pas pomba nuance donc 4 ans vraiment to beta qui stabilité album déjà juste Bundesliga ça représentation ba musicien parce que to ba découvrir biso ba WhatsApp to chaba morcelet vocal parce que cette fois-ci ce que ça disque pe na base d'or donc place na ba WhatsApp ba yembi ce que to yembi même je peux to yembi donc to chepe na ba masola donc base de la biso stabilité bientôt. Voilà, toyoka vocal en tsawana maya WhatsApp avant il y a pas de plic banda kunino yo tambola ka vocal comme pas de plic. Ouais na on peut ça puis na profiter na peut ça peut venir na Adolphe Dominguez Mbote et puis na peut suivre Bailo Kanto grand prêtre et musique à Congo Mbote na peut venir na chancelier Mbote donc na betara to peut venir na tata mobich ningi sala kaka wana to beta musique à cartoon tellement na zara na mo ba vision mo ya ko bimana na se développer vraiment nde baninga mususu na ta ba télé et c'est ngana banana pas fait patata mais ton a commis wana et puis ka musique na yebaki vraiment non na zaki na mon expérience vraiment te ndisi na komi lelo et c'est mara punati na longo na ngala fa na ngala parler ou ça que sous souffle na ngamo boye tes camarades moi ça moi singa nga boyu fanda bendi na kino sa test pas bailo kanto na poto mais na préféré pe sous beta matou ou salama test ningi za lara na kino sa test et bailo ara na poto les mêmes jours dans sa test les mêmes jours peut faire yaka aya pi répétition na sa test na ba moi ba midi solo na pc moto soliste ba ilo kanto ba zunga ba na yo fuzala wana tout c'est la présence soit na soir ayo ko susu donc présent ya et sangante moni au c'est la test ba na habiter na sala assisa donc na préféré na mbaka baker si fait singa bo ça va yo vraiment donc au coup de mouvement mais zala wana bakangisa ko répertoire na biki male mbokola mais kemba so na yoka kuna c'est école de formation donc kuna so ke penando oyeba boulot mais sur vie pena revue frère ba musicien vraiment passé na mona benake pardon mais ça kuna mbongo ezate voyage ezate ka formation ka na biso formation pour ça musicien lobby ba yeba yo so leki na bekole wana au vraiment boulango salango bien pourquoi donc ba sala boulot to oyebite ba bachi oyemba te foyeba do sala pena bona ta koto esimba te na longo la ngaso longo na fe na la palais si palais bondru vena nga monsu sando beta pas chancelier ba misa chancelier ba kimi ba ki Angola ba kimi na Angola grand frère na to zara ni wana ba nini ba chef d'orchestre ya chancelier si te mai banga me wa ba benga maintenance wa ba benga maintenance c'est banga tondo beta no orchestre mo ya PPRD na quand ça parti wana ba série wana ça benga na petit sanga yaka koto ba mise ba kimi mais so za wana na bike yo de asoda o sa masolongo bena ya wana pe na sala masola na yemba nzembo mo ya remix ya papa wembo ba yemba ezea ton papa mba kufi il faut c'est la nzembo sala ba test wana sala bien tant beta li solo to kotsa pe ba voane ça bien zaka nzembo zaka zea balinga ka ndenge bandaki bango bazalaki teo bango lokola bakoto bakotikala na soni bolingo talengala la tina mama rose yae zaya kae rose zayaka shunguwe wanzi moto mbango na papa wemba bato babi bayoki nzembo bayebi da nzembo na nzembo papa wemba parce qu'on a continué pas fait chanceler et là liboso na sala rapport on a continué et au tomber pe vemba papa wemba dae
perd ton âme. Chancelo va bien à ce deuxième boissé. De to yemba sikuru lo. Comprends la mta kalate ba komba ba mais ça kala na kangango vraiment bien té. Bo komba fait ko fait ba onde. Bien Kofi et ça que na via lelo à sala nzembo msweza na mutu nanga. Tu vois mais chancelier na tala ka banzembo ni na télé mais que viti moni mu ekanga mo bwena bien onde mais nga déjà na botem na okuta ke fi rambo da sa pa da na succès ko via chancelier mbwezi nzembo na ebika jeune ki bo to ma pi copine nga pe pa binaki mama na po copine nga pa binaki omoni et ça bon les ana ndenga mabete ça que ba musicien pena comme Kofi na ba mais histoire à Kofi peut-être non ba penza. Bon et ça bien peut-être mo le beba ta kala on a zum sope na kuma chancelier donc bana bango ka batu ka na ninga indusa après Hollande na donc na fandi melna na katoke se ba fait bazaki na ki momo na muke par rapport ya batu bazaki wana tinda basomba au période c'est ba lia malewa yo bino bo souffra na ba groupe bato ba kenda ba jan neti bébé guna bino bon tozana no betela biso solo ne bébé gu banda ko tinda ouais Neymar moi na bino muke na bozwa na ba kenda pa mais se fa après gaz ko tinda moi na ko tinda ba cigarette ba diamba bino wana masula carte wana masula si m'a parlé ba routine d'été musicien aye ou ça boulot net donc il y a musicien il y a travail ça il y a routine d'été quoi des arabes bon aussi na longue na ngala mon ka ba mikolo trop et puis aussi mba pété donc vika kando qui donne senti marambo na lokandeti et so pesa tete na fanda na palais na la grand frère na ngamo Steve Kongolo na PC Mbo ta sala na digital ya journaliste azara master papi Kader. Donc de là tant on a fait na palais vers benganga les journaux mo bisinga mais yo ça olimba binga bifina na palais na sala ngelo sabi mais nga masa nga déplique bani mais na kata maison là na sana ba bureau ba ndeti ba papi Kader bani biloma bongo mais na préféré journée répétition na benga yo oya ça atteste na bi problème TV les journaux on peut koker raso ba lenti boya benganga na inza wana ba répéter na ndik inza wana ndi na ya wana na kutabi ba papi Kader bani président azara wani wana ba ça travail police ti ba benganga na ya wana pe banini donc ba présenter nga papi Kader banini petit na nga face à test na ça test na yema nzimba représenter ndi de là après ça zo kanga abina nga donc il faut ça la pena wana en fait vocal nini openda yo o mona so vendre pena ba pena na vocal on de salanga WhatsApp vocal on a yemba na Bundesliga on est juste flash jangonde et PC nga identité quoi et on est ya marque na nga c'est zera bolinga yo makolo kabanga bolinga ye yo yebi malamu na Kinshasa naza na famille na nga etikala kaka yo Landry Bisidi na nga Landry Bisidi roja matadi obede malili na Kinshasa yo naza na famille zombi babala ya fulanga la mignonne ya fali na kokufa mama mignonne ya fayane ezalaka depuis ezala nan pardon te wana eza ba na PCP mbote la mignonne ya fali donc wana ba grand proteste ba soutenir pe orchestre ni sa musique donc grand porte-mère et la mignonne ya fali te la mignonne eza depuis te wana eza ser na biso mo boye grand proteste que c'est ça surnom ba milleti sara po atumbola ne elle mon boye c'est ça bon donc eza pena mutu ndeti ka yo ba fossette quoi donc eza pena bon quoi ouais bleu mo to yoka boba ke la ngo fe mo boye à la musique soit disant de ba balo bazala PD kende on depuis kabanga penanga na la mignonne ce qui la plus sexy a fali ne ba tezala veni na moi mais na te ndekato nga pena ebitse donc c'est ndé mais bino boza tu mo ko ta suka de osali vocal mais la suko beti su comprendre do ezala na ngo président mo normalement peut se les pose vers bata mignon mais bata mignon donc apparemment dirait c'est matumboli c'est ça ya matumboli la mignonne donc ça veut dire mignon c'est moi mobali la mignonne ça moi c'est donc ça veut dire à moi aussi donc si monter le beli PD c'est PD na ninga mo mbala ni mo cité. Voilà. Ok, merci WhatsApp. Nabi qui est pesa batutu bo landa biso donc pour messa na biso aizala ka bongo no lembeli bino WhatsApp ça bongo mais ça évoluera pas ya depuis pour mananion si musique. Ba vocal ni no yote na stabilité to zwango kon ozwi nzembo pona ki zana moko na groupe na bino Muscador ye atenzembo. Na habite yo potenzembo ou bien bino bozaka wana pona ba vocal. C'est tout ça on a vraiment pour ça ne musala donc na PCP massa toi ni c'est musique do ni c'est musique et tout na PCP nous mote vraiment
Donc tout ça on a WhatsApp na za nanti mulanga na stabilité. Donc ndeti bana poto wala na landre besi di rocha mata di refin kota kelele nzambe. Ndeti ba venanga ba Freddy Malé donc ba Chacho Dembe la mère des lions ba yebiki kala mingi WhatsApp ya zo yembela bango nzemo mais toi non stabilité non disque après. Donc ya no elo après donc bozela biso kala mingi te boyo rappel biso mais aux anon tout ça les disque après dans tous les tout ça non tout participer na ba morcelette ba vocal nous allons à Niger on top passé. Voilà, au tiers déjà au conseil la psy vocale na au tiers na stabilité na vu que SCP ça bat tout bon landa biso SCP ça grande sœur nanga Orline Nzenza la carte qui gagne babi moi soit là tara bien et puis na son on boit que non casse la dollar Orline Nzenza la carte qui gagne et puis na falon pose moi ça pembe moi ça mandefo ba grande sœur na balinganga makas na landisa bon mi balé po bon balé basalanga mamba bien voilà nebi que c'est pesage de l'offre papa na Monique babi mo balanzela lino malikinga no bete na facette banale le team que so ya et ça bien WhatsApp c'est la biso déjà vocal no oyote na kata stabilité mais venir vocal on a ko sala on pona ko dédier ko sala fierté na ba fe nanga ono subana mikil balandaka ngandeti Maman Émilie vraiment bombo motema présent firo et puis na bosanité ba masala ngai zombi babala na bosanité Obed Malili et puis masala ngai on a peine à profiter Obed Malili babi vraiment ça ba problème ya no kai pana nzeta Malili Obed Malili na pesio bambote mais ya kinda ye mota kinda na zombi babala donc zombi babala na pesi bino nyonso bambote na yebi ke bolinganga mingi zombi babala na yebi ka wana yepaka kota nzeta Malili na yebi ke ça bien veut dire venanga rocha mata dikani na lobiko Arnaud de Chungo veut dire Christian Loko ki poto na poto Gachal Kisoka balingo na yoko modie bela lokola motokata ni fene ngala komi kolela bapasa bolingo no landri bisidi pasina motema nzambe na ngaoya bolela nzoto ngala komi ne kolela maya miso nange tangi pona kolelaka koshama todi bandoke na ya la vie paye wana eza elo na sala voilà tous wango constabilité kande mo pomba depuis kalobara musique babi musique nde yango tous wango kon donc bientôt kala mingi donc ici ça se ba so ba déconfiner biso donc si mara déconfination on est tous dans la préparation déjà ba tournage ba clip donc so ba déconfiner ndi ba actualité zo kala mingi donc ingebi malango déjà mais contenu ndi ka ba yebi ka ba confinement on ngi beti biso donc ça pena guerre mondiale monde entier quoi moi tenga no tous sur la méthode ça puis moi distance ndenge ndu ça pendant respecter ouais donc bientôt kala mingi donc so ba déconfiner ndi tous banda ba préparation et puis patron ko lika susu na média pona ko fixer biso lancement ya date oyo boko ko bima mais na sika na 2020 sunde j'ai osana ngota ko so OK biso tout ozela ngopo abi stabilité nde makambo babi musique le baye mo pomba de plique otika vocal moko na stabilité ou surtout ça ba vocal te ba bloque c'est belé mais na préféré mingi ko bomba ngona no po yebi kaka ba ya msusu batala kaka ba mission pona ko azupi molo mo be kaka leti kaka po tala kaka ba ibina ba mati osana ka rozela muninga se loro na mission po yo ozwa o créer te po le kala TV borna nga ya yo moyibi ba créer pete ba ibi pe ko yemba ti folo ba bien ba se belé ko sunga biso mo peso mo mutu mo ba yibaka soit ezaka wana pononzela ba créer ba ninga soit ba vocal ba ninga po ayibaka ko sunga biso sebi comme les photos à combo na ndeti ba biso beto rolandelo to lebelo eza bien te musicien malgré toi ça na confinement mais ça ba musicien o bazo travailler bazali au côté non c'est pas nazo travailler azo yemba zo beta mais yo salelo te poudre belé donc o zela muninga boire mwelo mo po yo yiba mi yibi mais accord to bomba wana pona stabilité oui ba royiba vraiment puis c'est la célèbre table à pomba ou à caler ça bien vraiment donc on peut ça bah merci belé na patron na pomba de plique pomba nuance veut dire merci patron na opportunité zo pe ça WhatsApp Paolo Monga ya baleki veut dire vraiment donc il t'a patron na LBG de la défense Levi Paye balobi leka mokonzi mwana mokonzi quoi chantiningo bila Levi Paye donc il n'a pas souvent mbote belé Paolo Monga ya baleki quoi diki ezali po ya koseka ye oya bangwani ya kolela
mama bandela kolinganga ye otisanga ete besuka bolingo ezalaka besoki bakolinga yo bafosete nazabushi kopelisanga ete nokinanga sila mama lovenga na bolingo zongisanga bebe linganga to lingana bebe Jessica temwe ya bolingo yona lovayo présent dona kati hotel on salara mutoye mbokanga misu yebisa biso musuba zo misimba simbeza kwani te bon nakoloba moni musique ça œuvre d'esprit donc tant oyemba faut son travail âme ba ange musique so bayela rayo alors ange musique aya ba yaka la bandenge ba sorte belé et là ba ministère so so yemba kanga litoi hein n'habite une église na mon antenne chorale na bino mo ba kanga litoi mutum susu mon a pas se sentir à l'aise au moins pena donc mon fa kanga misu ndé a senti ba présence so nizo ela to yemba na présence mo singa moi be santa be basi na bino ba boya bino no senti moi douleur wana te ça veut dire ba déception eza ba yango eza ne espérance nanga pour nous s'inspirer bien et c'est la déception si c'est la logique donc il y a mot c'est la logique bon il y a bon vraiment bon on est à Mario Canadi mais la déception na yango kolisa pour mutu sokuta na chokité mokola ezate ba faussette monter lelo na senti na ça l'émission na ba faussette mais au sentir oh le babion on a félicité yo le babian et puis caméraman na biso un caméraman na biso nani J de Love mobile mbiji donc asa bulo bio senti azo filmer pena na ndenge pena donc yo senti a professionnel de ça bon muso akuta na ba choc nde yango ko mara maele on pardon nde si biso nde toyemba faut kutana la makambo faut vivre makambo faut tala ba histoire faut tanga trop pona au transmettre ba tout message moi bien toi ba messager quand même les autres artistes ba même ba bien salité trop pour nini azo attendre azo itanga oligata manchikita azo itanga oligata na église te alinga pe ba charité pour akutata mo ba choc pour inspirer yo moni ba yemba mo ba salité mais biso ba mission to ça ba messager to andi ti ba pasteur ndeti nga WhatsApp na ndeti pasteur OK WhatsApp to yemba ça la bien pour ce to ana chanter to linga ba yemba ce to ana animateur fa ça la ba créer na donc voilà to ça na WhatsApp nga linga trop pa yemba bien. Merci beaucoup. Nzambe papa nasengi yo biloko mibale te kaka moko tango shera kinaka na bajo ya bajenda atatanga mbula kangela ngayata bofoto moto bima premier na bolingo azate mwana mama yakolanga wapi na inikini toluvanu mwana mama na komisoba elengi ame bakayogo lengi de merci mbokane Amin Diallo elengi nakaya kikaya bisango ya basusu tena makala papa ondela ba fosete koti sango kotoyo nini suto koti sa kote kuna bien so koti si palala et ça bien Nakabala kola samareza la mela negisa Nazala facilita ko kanganzala meya sentimate Ezala kana fosete o Namola bato nazabanga Ebukanga Ekumbanga tina Seya pacifique Nakozala dala kola Jesiki sa pedere pa Jésus sanala Subabile ina le mola Kina mono ko mama ya kudali Son album a stabilité na fanatique ya na fanyanze moninyo yo Shera Sengi Kitty oui Kitty non lingango Kitty non lingango Shera Sengi Kitty la fois tu Sengi Kitty zomo Sengi Kitty bilito kile na matanga ndizala ngati je fabena ko yambanga ndenga indusa na sepeli fa émission tokos nda mbinge singa funa ya mapena je fana Kitty et on a les petits gérer ça je vous affonde na Kitty on débisse de fana na Kitty te rocha master de Kitty
Ardent des cheveux qui voilà, si tu as envie de continuer cannabis, en tout cas, tu as posé ma question, tu pour orienter tellement bien. En tout cas, bonne chance et puis félicitations. Kende Moussika Kozande pressé pour le groupe le commune Nonanti. Mais si tu as bien ma leader, tu as comme ma leader. Cause vraiment pressé, ça là toujours ça la permet na pomba. Ce monde peut dire que c'est bon déjà nous s'opposer wana ko ça makamno mais pour na sikoyo zano n'est pas pomba to boy te ke banda ndako nyonso zala na mabe non zana ba problème. Maintenant c'est ngapenda éviter ba bloro lora ba suspension ba commencer ba en tout cas ça là toujours ça là na yebi pour oza musicien liboso na le bane mambo yo. Ouais, oza musicien liboso na le bane makambo na émission nga. Ba to bota nga bo contredire nga te donc na souhaita nga ba bonne chance ba félicitations. Mais conseil que avant d'apenda boy azara yemo ke pi mutu ya liboso. Donc ça pena musala et ça bien et puis lo nya mabe oyo mona na groupe na bino. Na nuance musique. Bon, la nuance musique pas le tout les gens mabe tu quoi. Bon, la nuance musique c'est à mabe. Et là quand je fais baya ande to ba massa c'est le biso dans l'orchestre leader te mais ba massa tout soit pena conscience ya musala mon vie pour gagner vie et c'est nga faut ba discipline. Et to respecter les boulot. Tout ça na moi ba manquement ya ko respecter boulot. Moi ba ya ba chama 10h mais ya comme 12h. Et ça pena moi normal il maté. Donc ba ya ba massa nga nuance musique chef nga raïs massa nga hamburger donc baya nyonso nyesi misino na tenga ba kombote yebika to ça toujours le cœur na bino to respecter ne boulot ma to respecter ngo po muto gagner na vie singa fo ba discipline ba principe po patron akomande nga komi lelo et ça qui po cha ayoka ile rapé ko na biso we ranson ya ngo pe lelo komi bongo pe na ndenge pe ba forcer ta sa musa na o na nga discipline ya ngo pe lo biso ko komi na ka bo banga boka moite po azwa ka vie na ye. Et donc remarque kaka ouais remarque ça ngona ka baya to se discipliner to respecter boulot soit bien bino na studio bo comme 7h do yo ko comme 6h yango sala ke po mutazwa kwa so se sacrifier bon muto ko mais so se sacrifier to mona ka WhatsApp alekio po ya en avant po ya ne ponctuel na boulot quoi donc moi remarque yango na ka pona ba master mais pona patron na biso vraiment ba chance belé merci patron na ba nyonso sala pona biso toujours ensemble na yo na bi ke to sala vraiment pe to sala kaka. Ok, merci. Bah, musicien a depuis quelques musiciens et ceux qui bah parce à 4 à 5 mais monsieur Tebi va comboter bah kenda ko ça teste pas mais se fabrication yo pas ozaï qui parmi batwana. Ah, tenga na via na bloko na tia, na via na bloko na tia quoi. Donc ngala na pisa c'est pla na parler na biso tout fifa ka. Surtout de matembele bon, et ça logique. Matembele yango ça biso peto film marabu, yango ça biso peto sala ratamo bastemai. Donc na nga pena complexe ba anglais wana tse quoi oyo lobi wana donc ba on ba kenda yebongo na ebité bon rue d'un spécial mais sou be ba kende simba te bazonga muskador pa kenda rati ti ye ndise kenda ti apparemment muskador akenda mais fabrica ça ke boyemba te teste ba boye ko bazuye te yango azonga et pas ya de plique donc et celle nga bien trop biopé te mais nga ndeti makamba ya masa na ko kenda bona ebité peut-être asalango peut-être na nga obata mais nga pena na yebi makamba wana ti quoi. Mais bébé goût quand même les mères bazoaye. Oh na biba. Moi suka biso na moi suka. Non, mais ça na bino bo utaka ne bandundu. Mukie wana o déplique ba ko te classe akende. Ah ouais, pechango yebika pechango donc bazana ba on a ba complexe yebika ba utaka moi ba kati kuna ba nini ba mputufili ba alma ba complexe akini ko tanga ko tikini amonika kete donc nga fata la kamba mona ko tambo na jipa. Nata mwaka aji de jenzoka pota mwana jipe senga fo yo kan fo boulot yo bika yo kan ko to suba boye ki soke kuna do le savoir ne mange jamais de ka bango baloba kuna banini ça bango te mesarandi ba mindeli ba kuma je failli musa na yo mote le savoir ne mange jamais o pa foye ba pe musala po so bi musala te atoki na site mususu batale yo o sa boulongo bien te na sima kuna cameraman na biso ah ça boulot bien te aïté a filmé bien te bazoa été mais n'enga yebi boye o moni ke ba PCP valeur na n'enga ya site na biso Congo Suisse au moins que donc c'est normal donc les savoir ne mange jamais bon ba kende kuna ba oli saki bon ya nzela na ya bonne chance ko to kende ki donc ba faire rebeller quoi ah ça la boulot n'est bien.
Ok, merci. Naebi que c'est Pesabatutu, Bazo Landangé, c'est sa maman Nanga, Marie-France Ivangu, la seule et l'unique qui règne Merkanga Monde Nalo, Bakopine la confrère Nanga, bleu, humble, la simplicité toujours. Et puis Ornella Pan, babi docteur à famille, au bien la copo depuis que tu as un docteur. Daniel visite Ngimbi na Pesio Bambote et Belé Batutu au Bolinganga, na Pebino Bambote, copine Nanga Lina Kabanz, babi en direct de Brazzaville, na Pesio Bambote et Belé, puis quand ça Nanga ciel bleu, ba fossette, hein. Babi maman na bébé ya na peso bambote belé puis pe azana luanda wana na pebino bambote e belé to peso combien de temps pas ya de plus parce que côté allo ba musicien ba commis tellement e belé sko yo moko dans temps ya pas maestro au bac au travail combien de temps ouais c'est bon nga ça on a vraiment nga na no luka des places on a refanda na senti que non il m'a pas jeune muto na vision ya quoi avancer pour ya valider mususu bana bona ba vision mon limité donc ya beta musique pour na kwa ngana poisson alors vie pour na kwa ngana poisson te vie c'est pour na vie lelo na za jeune faut na marquer pende ba massa baninga mususu totala bango pour totala bango baleki na ma WhatsApp te baleki WhatsApp te bana le timo il ekufa mais bara ne pressé balonga mon ba vent ba sa mam na bon ba fleur rebelle ba massa on se balonga ki ba jeune leader na mon na bino lelo je dis ba mboto na bino ba fleur rebelle mais baleki WhatsApp te mais WhatsApp ça n'a pas pomba nieste bo c'est nga na pas pomba donc ekoya ne mama nzambe ko nzambe ne muto yeba kande nga trasa vie mutu mais nga na pas pomba nieste bo c'est nga pas pomba boyo kanga na yeba danger et puis donc yango na quoi OK idole non na mambo yembezana bon ton banda musique na ton banda ko yeko la musique na banda ko yeko la musique na goût ya vie nga chez Rigola les padres vraiment na banda musique na sentiment na on rappelle na vie faire donc on peut finir ma candidature vie faire donc ça arrive parmi ba inspirateur nanga quoi sur les lopé bon na yo karabango temps on peut na yo qui peut vie fali pour pas bimisi ton bimisi rasko to wana vie fali mta bimisa no liboso ton ba dis na mo liboso ton bimisi vie fali na lila ka vie fali ngabi e vona sko ya pali na bina no mama wemba te mais na makana ko na se plan na vie fali mais mo t'inspiranga pour na yisa musique na yeko na yemba ndeti ti za ka faire so kota lelo ozape moko ya ba musicien mboka na biso za mwana mboka en tout cas makila ba congolais eza na katino kota lelo vie ka bosse na vie faire rigola ba oyo kanate maromo pe boyo kanate ti lelo bandeko na to e bon te suizani o koto ya beti acoustique ya studio nga beti live o ko sotant que moi na pomba o ibsa ba ya na mibaleni bon et ça ma baby no pe boye beaucoup te ba bilo a bongo et ça là pina bien makasté bon baza ba ressemble na biso biso to bani musique pour na otala nde bango na ba TV nde ba sala donc faire na ka bosse baza ba na lo bani ba yebani kutu donc kala bazala ba beta ba orchestre moko mais yebi kana ok musique na biso kongo comme on a trop de rancune ba ko luka ka ba chez des nde TV ka bosse et non le savoir ne mange jamais na otala pina boye yo mo yebi ba facette ebi kama mo représenter mission papa na ebi nini yo mo yebi ato so yebi se ba petit moi miki pena na carte ça osali pena na ba ni balaba benga ngoni que so ba micro balader wana so le kiono tout nit ni ba petit pena veka bosser na ve faire au point donc na rolo baba micro ba se respecter ce que tant ou to ça micro balader na to na veka bosser na ve faire ce que question sous que années mais faut tout na siko yo tout na siko ba petit pondé silo la micho na sungo de tout na ba petit vie faire na veka bosser na bi oyemba bongoti bon bye boyemba est-ce que tout na bona prendre bon bye boyemba veka bosser tout na bon na concert ne kangi to acoustique ne kangi te to zara boye mon na ça succès to tout na bongo bon ba rapper artiste na actualité na succès peut-être le pour biso comment on succès ba to ba ebi pe bazana bango mais mingi ba to mota la succès so tali pena il était comment mais quand on ça essaye yo mo au sentir aux réponses nga pe so réponse aux réponses nous réponse on a yo mosco o ba ndenge ni no ba téléspectateur mais pendant nga était ba grand frère nga ba koko ba ve donc maramona eza maman ya soni mutazo ki ida au sala acoustique ya qui fait bon si on a des acoustiques tu peux ça là yo kabandi monde comprends donc conseil zara do ba mikolo ba seconde concert et pardon acoustique il y a feu rigole na acoustique il y a kabo c'est ni eza bien pour yo ça to et musique WhatsApp vraiment na mono dia c'est bon déjà ce que acoustique ni pene beta mi pena o mo yo ki pena bo sentir pena que donc message des arts Maman message tout maman malgré ba bande bloc à la ce que mo do attend hôtel acoustique avait faire na avec cabo c'est ni ce que beti bien
na beti te ba beti na bango bien mais ça casse koni bango bango ko ton polémique comprends bango eza acoustique live ezali acoustique ezala pena ba beta ba guitare normal ba ni to beton net ko concert ezali bon fait faire ça acoustique na yi comprends bon on comprend entendre fait ka bo ça le biso ki ndeni bon na ebité et wana ezo dépendre wa maramba mikolo makasi na ko tongo te mais comme il conseille ba fait bo ça ba grand artiste mboko faire rigola na fait ka bo se boyebani veut dire pesa na ba valeur mo besa bien boyana ba besa musique donc ce n'est que normal quoi bandeno liboso yena Robinho Mundibu après comme na avec Cabo se ba mamba na tunde ti Robinho Mundibu aza ex collègue ya boss na yesko kota lelo yena avait fait rigola ba beba na ki ndo mononde ah mais ngande ti marambo o lobi wana ba ya il était à l'autre là na otanga ngote o eza musicien te o eza musicien eza musicien ya WhatsApp ya WhatsApp mais WhatsApp ana lito ya musique WhatsApp asa respect parce que côté ndeti mona kiem susu ex collègue ya boss nanga a manqué vie ya boss nanga e sandeni et ça la passe pour ezani ni moni ba tipa non tangi ngombo wana na ebité so comme l'homme à la peau blanche papa chic l'homme à la peau blanche pas minelende bala VJBT VJBT début la peau blanche na VJDT mon lope tanga mambo na so ba il était comment donc et ça soni makasi pour surtout na niveau artistique boye les types de alors faut tourner puis tout n'a pas ba fanatique no ya Congo Suisse donc yebisa bango est-ce que ça chanteur ou ba animateur azara chanter pour nzembo asala nzembo bibi sa pop sote ba mundi bosala ki rumba nzembo liboso abeta ya mubilu asomi mutuka donc sote ba za chanter bien menga bien obet malili bien masanga pena zombi baba le bien zombi pa bien mubilu asomi mutuka maligena na voite ouais wana tenga na ebando yemba tenga na yemba mabe ponga na mambo yemba te donc ya ngwana kwa donc yekuma soneti na kwa ni pomba nyes makambu vina nga rife ko takelelo ya nzambe mutu ni ngo bino bo benga mesenkunki oh ba porte parole na bino mundi buti mesenkunki mundi buti boya za na nkunki mundi bana kunki mutu ana epinda kongo ne pinda c'est bon déjà kabonga kunki o mona ga ete bani na bana pomba bazaga trop sur na bongo papa bomora banga makambu te voilà babi eza ambiance ya émission to kendara moto tumbo et moto so bien ming actualité eza ya pomba nuance WhatsApp simbela bisoni na bisolo na bisoli ndanda to yemba po to tonga ko tonga te to sino beta masolo sikofo to longola babusa to na kana nzembo ça bien tena bokamoni te sokomoninga na nzela nazolela ngai bolingo yeye ni makambo koboyanga te toni eska pimelinga moto mobimba na lalite baccrochement Zame bandela mokili po bapasi na ngai bandela mai souffrance comme chronique na kende wapina lingana lié Alina libazala lele kobenga oyo voilà en tout cas simba na yango ka simba guitare no esa bien pour to yemba na ebike esepesa batutu o bolanda biso esepesa boss nanga boss John Motema maman Micheline c'est la bongo loko WhatsApp esa bango bien boss John Motema maman Micheline sko yemba bango nde Boss John Motema maman Micheline Boss John esko sola ka bien na WhatsApp na leli Boss John ya maman Micheline la reine mère Moza zanga banda Vedi talaka ba fossé si dégage vedi ba fossé boss de biso sikone zana talaka te ke au travailler na yena ba musicien akabela ba mboba o dia bozwa boye bien ou bien ebele ba lekane be mission nango bazwa be pakola mina bi ke sala bien to ke na biso na suka ya émission manangana o tengelanga 5 leaders ba na succès ou soit 5 albums ils ont un succès. Je veux dire vraiment donc stabilité n'est pas mais mais pas là déjà la carte stabilité yone bébé nanga pas là yone bébé allez bébé nanga asimali nanda ye yone Willy nanga donc je dis on est dans flash album
pas là donc abiso mo da tokos donc abiso mo da premier malgré générique bo kangate bo to po boka générique ya babi tona surprise mo makasi na biso bon ki di bizarre na biso ba mona surprise mo générique biso la wande kama na Rebecca Obina makasi ba Rebecca Malaika la chef ten ya nuance musique mais vu que ça bien Malaika vraiment donc mo bini makasi na biso ba mote quoi dans ce sens moi ba bundisa kana poste wana me ba kokate po bozala mama bibimba yango pomba boya ko pesa bino ki capitaine wana yanga pesa libiso Rebecca Malaika skozu ngani boke ko kanela na ba Gillette ça 5 albums et salut succès ça bien na micho actualité ya makasi ya pena il était comme moi on a pesi nano album ya fait na biso fallait poupa donc tokos c'est vraiment biso à toi vinanga et puis na mona ki le jeune leader ya mboka na biso Innocence B ino sibito longa bwana makambo yo tengena ba beta ba rumba no ba rumba biso na posa ba to beta ba fosse chegiranga voilà ba nditi pa imelanga voilà donc vraiment ayimba pe rumba as artiste voilà nditi mwana ngo mopela lingo na mona siku kande tsembelanga va ka tsara ko Innocence B frère na biso et puis na moni frère na biso le jeune leader bien affilé donc beaucoup de chapeau et puis cible mise en jour il y a président Fabregas wana yo mtolobi na part na yo bo c'est succès yo le biso na part yo tune ngai kasi tinga pino question zaki ngai ngande kuna répondre nga réponse zaki ngai yo na baki c'est yo tsala na mo tema yo baki pour mezate et ça peut succès na WhatsApp na bino yeyo c'est la cible mise en jour ya maestro Fabregas et ça succès ah cible mise en jour ba rumba ba pas wana ba mon Paul ba nzimbo ça bien yo tunenga ko question nini menga répondre te mais yo pesi linga réponse mais problème c'est na sungi yo na baki donc il va fanatique ba tala yo mo boyo ki mo mutu ba forcer tout lobby yango wana da ba forcer c'est le but normal continue ba baxelo sur 5 ah mais yo beda c'est na baxelo oui c'est mission j'ai de la possible so comme bes pas ça bien baxelo sur 5 j'ai lève to kakolata na 3 c'est bon 3 t'es baxelo sur 3 na yo ki pe souffrir na 6 étoiles 6 étoiles donc matérasé donc ba coup de chapeau na yo sous donc asal beblo on a bien bondima bana ondima papa te o maramunino ah donc ezaka musique iti ezaka musique bo WhatsApp batno bandimaki po batno bandimaki te ata ba forcer sinon ba tutu bandimako ti yana batu bandimaka yo esuku tout monde nzambe ba asala bika musebe batno su baboya ye bitelevision on dit ma bina filé sélection le moi bina filé et ça bien dit moi bina filé oyo yebi wana osali biso oyembe biso dit ma bina filé Mama la chaleur antika ngazola la ah ya Fabregas c'est le petit moi Fabregas na binti ma Fabregas o vela nti mbumba imba o imba ka uba beta fit na boss na te wana te o yemo ku banda longwa ko yemu tabimisi bana o yozo yemba o yeminze monye na petit wana do yepe na nito pasa na makamba et pas pe malgré ba wela nzembo ana na boss na et pas fipé la binti monye mo ayemba ezaka surtout que de son pas fipé na zala nzembo na bino bon nzembo c'est trop dire mais ça moni ezona eza berere ya ba comment dirais-je ya ba parolier et ba parolier ni mbambo ya ba sala kama ba confusion wana mon nzembo moko ateki longo des personnes bon yebikaka bon bale bazaki da ba master bon o ya kana mamulanga te nzembo ni mo ya siko e nzembo ni mo yemba ka nzembo moko na album ni otobima o bon mo ba moribon izali te wana pena wana pena vina nga rusha matadi wana pena vina nga rife kota kelelo ya nzambe coach la vie nga lander bisi di Paolo Monga donc wa bolé donc so lander bien a kulinga no mbate po bi Fabregas na depuis que boyo kalaté mais ka batana boyo kalaté depuis que ça l'accident Fabregas a publié quand même a souhaité bon rétablissement à ça bien mais depuis kalingi na yangote depuis kalobi et wana ça ba flatterie ana linga de pomba lobaka pomba binga la linga ka ba hypocrite donc voilà et bon mais Fabregas n'a pas né à sali quand même pas anniversaire ya massa a souhaité ba bon anniversaire ce que to yebate problème on ezani muninga pena so publier mais bino tsoko bosaka problème na e c'est ça problème c'est trop dire bon tant yo wele au sala mabe po singa bolimbis donc faut tika ba mamsu te nzamba bito limbisa mais au sala mabe na côté po oyebike nzamba bito limbisa mais yo sango na nko avant de faire des choses il faut réfléchir d'abord. Avant d'agir, il faut réfléchir. Donc, lingo sali pourquoi on réfléchit non? Il faut réfléchir d'abord. Ah, on sali
pas moninga na tozarane pina papa zombie et ça ndeni takande to kala masa nanga mtu do tout le monde na katal pango masa nanga papa le pango zombie babala pena do masa nanga moninga obedi malili do espace tout na kitoko ye muta salike WhatsApp passa l'émission siko après siko lobby pena na bossa ni ba bien fait bani bilo mo bongo ali donc mo finga na ngai et c'est belé wana mama loba teton bazana ba fina bomba fifa ba meso le to moni bomba komba patron ba boss bani succès. On prend. Basana marambe belem subalata bilamba baba. Au senti tout ça pena bona massa bani atali pena ninga na sanda kale so bi ko couleur kale sonanga. On prend. Donc ça ba réalité mon ba vivra ensemble ba voyage. Donc gili ti dongo le ba président nga za mon sur mesure ba ke la on. Au sur bio mon na teke pomba mon sur mesure. Moi tenga pe mise na WhatsApp na na le. Mon problème bino boza trop ça na bino papa la bino déplique ba banga kae na biso za ba mise belé ba ko kapomba te. En tout cas ba beza ki bongo ambiance ya émission faut ko se kaka faut un peu ko solo la to comme na suka ya émission na biso WhatsApp ba programme na bino malgré confinement ma tobi avec le temps de ja non se ala bien ba programme na bino donc programme na biso sera juste ba fa na biso nyon so balanda pomba nyon c'est donc déjà juste toi na studio tout aussi c'est stabilité donc so ba déconfiné tout so ba na déjà ba clip donc il bose la stabilité vraiment beaucoup ko fonga beaucoup ba mélodie bien donc pomba nyon ça yembi vraiment sous ma casse donc degré patron nga yembi don non na ebiti ayemba na yemba discours sous na biso ça pena ki ndoki kati na nkolo bozo ba surprise ba yembi makasi ayembi makasi bozo stabilité road makala mingi na profiter bon on appelle ça numéro na bato nyonso bana posa ko reprocher nga peut-être ndenge ba forcer ça poser nga ba question peut-être ba réponse nga zaki moi genre vidéo bikana ka moto na nzambete donc bolimbisanga na wana numéro na plus 243 89 69 86 816 plus 243 89 69 86 816 donc so komelinga na WhatsApp ifima donc mpona ko reprocher nga ça la WhatsApp anozonga te wana patron nga depuis que m'tapé sanga yo ya na komboni nga ya na kombo ya Merlin maintenance donc maintenance to kombo nga pena prenons nga Merlin patron nga tonga tala degré vitesse na ya ngo po yebika WhatsApp nga na tina chumbono asanta pena degré vitesse na yela na orchestre habité oazelo wasika po ya babenga ke mesika pa wi ranson pa ko na biso atape WhatsApp wa yimba makasi be na monika ndeti nganta na la maison mais habité longa comme le ba bino webi WhatsApp mo pe connexion kalaka ya ba réalité on est vie on prend on est vie mais na ndimité batno se bakokanaka na ndimité batno se bakokanaka po batu to zara batu po yo zande mon na eti pas batno se bakokanaka te dépend de pene éducation moto na parler ouais yango quoi donc kumba WhatsApp patron taper sanga des clics pomba voilà un grand merci na bato tout bolandi biso na yebi ke sali bien surtout lobi mabe bolimbisa surtout lobi malambo koma na ba commentaire et ça un grand merci na boss na maître John Motema ya maman Micheline et puis un grand merci à mon superviseur Papi le Congo et puis au dédicace un grand merci na secrétaire na biso Rotana la Rise et puis na J de Love papa la Monique réalisateur na Open Bimisi biso bien bo babimi to pesa merci na Chikito Esenga Lisu et pardon J de Love papa na Monique babi mobala nzela linu et puis un grand merci na bato to bolinga ba continuer toujours ko s'abonner na chaîne biso boza de si t'es pas biso ato yembaka ba invita bien na la binora babilo moi bien kande WhatsApp lobi babenga ema ya sika puis depuis que babenga ema ya sika babenga WhatsApp nenga pe no la bino toujours babilo ra sika puis ba ma sika la bino ça bien ba danser ça bien ba porter parole à bien ba leader ya bien kande na sala toujours bo continuer toujours ko telle émission na place de star et puis bo continuer toujours ko s'abonner et belé na Congo News TV bozala jamais de ici donc bato to bolinga na pesi bino beauté et puis na linga bino mingi WhatsApp d'éducation bato ba pesa ko ba conseil ba o ba kabela ko ba mbongo malgré confinement mais bali ke belé te pona suka il faut oyemba si c'est vraiment la bosse intémement salanga te kasa la 520 te kasa ba bi moi en général quoi donc na sepel makas na pesi vina nga levi pai ba mbote belé vina nga rife kota kelelo coach Rocha Matadi Arnaud de Chungu Christian Loko qui poto na poto et puis na pesi sous Paolo Monga ya baleki et puis na sepeli na ba fanatique na ngano so batanga na o ba ebinga te na o ba ebinga vraiment bo s'abonner massivement na Congo Suisse donc bo benga nga quoi na bande sur numéro na plus 243 89 69 86 816 donc na lela bino fort WhatsApp quoi. Ok, portez-vous bien, à la prochaine, bisous, bye WhatsApp bien ba obeta betanga na tikelo yo obeta bete ça bien. Oyemba.
Belise qui comme colo Mikola na sodo na sena maboko formation comme la colette hôpital comme la ya wete mandinga kitunga me makapundu ya ngase medikama tabako senga kamele site atole siesa kya pundu yekomi maye mosikate ibatale makala payanda kasita ba mikolo noso tabaka marade na singa kasi makolo tabaku faga singa sikalaka kasi balingo meminga nzoto mama emilio memi mote mama miye nyakela ngawapi balingo tika betanga ye nazali mwana moto nef malokola yo Melina 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 ya bamina ngaye Melina WhatsApp na pale mama tamana sina batamale komietu limatango mwana me mama lima mwana me nasina kakayo sosuku tazala katina moto kotala ngoma poya bakana yetongo yetani alelaga kokoriko mimi na kolombo mimi chikeva malala gangoleze nana lukula bafasete mama ye mama ye na mama obede malilizo mi babala bamalema na ngai nalala bino ya to FCC na ngai amele nzamba Costa kulere bazabana WhatsApp bazabana Takos babi musique ya ngwana wa. Vous s'abonnez massivement na Congo Suisse.